Marie-Clémentine Odia, alias Maman Bolingo Yabou Salon. Naye Lissousou pour la deuxième fois. Pour remercier tout d'abord, le président de la République, Fachi Beton, pour Azalina Maman, Moko Azasi Malaye, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Une grande dame, bien sûr, mais femme de bon cœur. Na motema malamu na ye, nde yango wana ngai Mama Bolingo nazoloba lelo. Pona ndenge asungi ngai à travers fondation na ye, pona zwa traitement ya malonga, pona zwa traitement pona bokono oyo ezwaki ngai. Mama nazana mingi ya koloba te, mais eloko nakoki kopesa ezali kaka merci. Merci na ngai soki ezalaki mpona yo te. Donc lobiko na ngai, donc vi na nga na lobiko na ngai nazo dédié yo yango po soki os'implikaki te mbele lero ota mosusu naza lisusu te tokomi kolobela maloba mosusu, mais s'impliquer totalement dans la fondation na yo pour que ngai mpenza nazwa lobiko. Soki ezalaki kaka mpona ngai, je ne cesse de le répéter que RTNC nasalela mbele naza na vie te. Quelle que soit célébrité oyo naza nango, nasaleli mboka ya mingi nakokaki kozwa te, nazwa pe te, mpe nakokaki kozwa te makoki oyo ekokaki kosunga ngai pour que nazwa traitement nazala en bonne santé oyo. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Traitement estango ekosila na kozonga lisusu na mboka na kozanga koya te mpona koremercier. En tout cas, du fond de mon cœur, na famille na ngai mpe na bana na nga, soki yo te mama mbele bakoko mosusu oyo nazwa na mokili oyo namona bango te, me bakoko bayaki kotala nga bamoni nga epuis makambo nyonso ezokende bien. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Mbote bandi MDG de TV Mafuta Yasika Zalinga webino le grand dame avec un grand G cadre. Actualité bande ko babolingo to tu ko perdre. Et comédienne munene artiste na kombo ya Mama, je crois boye ki kombo na ene bandeli kiminga, je crois Marie-Thérèse Odia, voilà. Et là mo na katika te puis Odia. Oyo to yeba ki Mama Bolingo ba tu ya théâtre oyo ya ye ba oya kati bando benga ye Mama Boli. Banda kokata yango ndenge wana Bolingo Mama Boli. Toyebi cette dame Mama na biso oyo azara vraiment mwasi kitoko makasi. Et malgré âge et puis maladie quand de bomoni moto so azobela métamorphose ake do bozomona ezali image ya maladie bino mo boyuti koyoka ye na ebandeli ya video oyo komateske ay ko remercier couple présidentiel Fachi Beton na mwasi na ye fondation Mama Denise Mutezwa qui est en charge et nzamba salaki quand même ngolu ba premier soin azwaki et puis malembe et tina ndenge maman ndenge zalela kaka en fait Mama belaki d'abord bolimbisi Mama belaki abelaki penza makasi Mama zana problème à cancer Mama zana problème à cancer et sali ke fondation Niake Rezo qui est en charge na ba ebandeli ezalaki ça va
Kande boyoki yemoko awa ke non aye po remercier fondation ya Mama Denise. Traitement ezo continuer tango robika penza malamu akozonga lisusu po remercier lisusu koleka. Malheureusement Nzambe a décidé autrement. Toloba nini, il est souverain. Mama bolingo kufeli na Maroc. Mama bolingo kenei Maroc. Et pour na kako continue ba soin wana na kin babanda ki traitement et puis après ayeko kene Maroc. Tant akei Maroc bandeko et malembe après et s'empiraki. Et s'empiraki moi to kota na ba détail ya ba effet ndenge bandeko sala ezate eza même maladie ya mawa ya somo et komaki ko sumbisa ye bandeko bolimbisi. Bon bref quand na biso bino ke moyen to kota na ba détail ezate parce que bandeko sala ba diarrhée moko sans cesse. Akenaki Maroc kozwa traitement na traitement wana malembe ya bandi traitement papa pe après et bani ko s'empirer ti na suka nango et ba médecin ba décider ba lobi que non et ils ne peuvent plus rien faire maïl na bango suki donc ba on ba kokana bango susute et puis solution ezala ngopete c'est ça donc fallait kozongisa ye azonga na ndaku akozela liwa na ndaku bino boyebi ozobeloke hôpital po yo ozwa soin du coup balobi que non et situation ndenge komele en tout cas kisi okobikso ba moni na bango te tami ozonga na ndako ke kufela ndako. C'était ça en fait la situation et ya mama boli lelo oyo elle n'est plus Nzambe azwa lokumu parce que Bible zo ma circonstances sont rendant gloire. Yesengo ezaga ke mama na biso quand même amona ba koko amona ba koko. Je crois que a comme déjà na 3e âge ata soki akokisa 80 ans te mais komona mama boli na bimbula na yete baza ba génération mona ba mama bomengo mama bolingo kozala na plus de 60 ans 65 ans on a plus de 65 ans donc azon âgé entre 65 ans na peut-être 72 ans ou 75 ans na 4 wana na 4 wana akoza na ba fin 60 to ba début 70 parce que comme on a age pusana hi mwandambo age pusana hi mwandambo mone quand même ba koko Nzambe azwaka lokumu to lobanini bandeko toye to pesa bino sango bino bolanda biso fallait depuis hier to kota élément to pe émission au jeune mais santé pas bien lobi na koteka émission moko et puis j'espère bato balanda ki bo bandeko yoka comment est-ce que je parlais na bana osa émission na c'est à douleur vu que mikolo belé presque une semaine na sala ki be émission te boyebi le pourquoi et en gros vraiment se senta ki obligé na kotela ba ndeko bolinga kolanda la grande dame et na sepela vraiment pe malgré na sala ki émission malgré ngai et j'ai vu des réactions et ça là c'est un autopé lengue ça là bien et lorsque vous commentez na ba émission il a que ça pensa que non bolanda rabiso de près et ba maman na ngai et quelques mamans na reconnaîtra ba on a yebi o bazanga raté quelques maman Esther et elle avait vraiment aimé maman na nga mela la parisienne alanda nga mingi na ba maman miso ba kombo kiminga so na tangi kombo te bolimbisi mais bato bazala vraiment ba fan ya MDGD surtout au ba komantaka en tout cas na lobby merci pe ba mapambole belé pour na bino ba gros bisous nga pe na linga bino mingi na porta bino na motema na Nzamba pambole la ngai bino bo continuer ko encourager biso na ba like na ba suggestion na ba commentaire na ba partage na bino donc to yaki to pesa bino sango oyo et to rappeler bino ndenga porte pour la zoloba na ba chrétien en Corinthe que eza makambo boyebi mais ekoma lokola mbote salutation que à chaque fois na okomela bino na rappelera bino makambo yango parce que na mokilo bato wana biso ba passager azama moi sepelisaka biso azala pe lenge azala pe lenge awa bomoni elongi ya kimokolo na maladie mais azala pe na 20 ans azala pe na 10 ans azala pe na 30 ans azala pe na 40 ans lelo akufi na mbulu akufi nango peut-être tu me suis ozata mso na 20 ans na 30 ans omonaka ke no mokili vie eza nanu oza nanu effectivement oza nanu mais kobosana te un matin okolala muka okokisa 40 okokisa 50 okokisa 60 et du coup mokolo mosusu pe oza so na mokili ya bato te eza eloko oyo il faut tambolaka nango na motu na yo et le fait que ya koyeba ke demain tu ne seras plus un jour okende kotika mokili oyo yeba koprépare mobembo wana tobenga yango mobembo voyage baprépara yango nde nayebisaka bino voyage baprépara yango so olingo okende kisasa ozalaka na poto boyebi baeffort tosalaka surtout batata okatiki mandefu
azozela soki des jours moko ava kende wana ki kokatisa yango babendi yango bien wana pakola mwa bamafuta ebimisiki mwana poto tentira poto misusu okabeti kovo libande ngengi biloko wana nyonso akasombi bilamba ya bien mikolo wana azogere asombi mpona nini mpo voyage na ye ti ya kokende kuna bamonake non ça va mikiliste ndeko mwasi ndeko mobali okufaka un jour mokili oya elobaka nango tata oya ya nyongo oya ya crédit eyemba frère Patrice mokili oyo omitinda te omikela te oluka kozala te nzambe moto atinda yo atinda yo na biti to pe na objectif eloko ifo milobelaka avant ozonga na bisiko tozongaka wana mpo tozongaka bisiko touta na éternité est-ce que na accomplir mission c'est ça existence na yo soko oyebaka te ezalaka en 20 te yo kanisaka ke non toa na mokili ya batu oya nzambe atinda yo na mokili obala obota osepela oka bilengi bisengo et puis après okufi mambo esili te makambo esili te tu vas aller rendre un compte nzambe akotuna yo natinda yo na mokili mpona makambo songolo pakala est-ce que okokisi est-ce que osali so okokisaki gloire à Dieu so mpo okokisaki te eoleka mpe bongo te donc orendre bacompte yango ndeko mwasi ndeko mobali milengele mpona koluka kokokisa mission wana esengeli ozala na Yesu na vi na yo mpe esengeli otambola na kobanga ye nde ntango okufa oke bisika ya repo bakopesa mbote balobi na yo fidèle serviteur bon et fidèle serviteur ou encore servante nzambe akozala na esengo na yo mais soki oyaki osalaki volonté na yo na ya tata wana o wana en tout cas okozala na esika te au sein d'Abraham bible ezalaka baétopie te ezalaka makambo ya solo il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter donc c'est ça ou bien au gagne lola ou bien okota lifelo yo moto kopona me nga na moni nga nayebi ke il faut ko éviter to pe ko boya kokende lifelo lola nde eza esika esengeli mpo moto akende donc le paradis est réel l'enfer aussi existaka ndenge bible ezoloba na biso ata soki ekomi eza nanu prêté mais toyebi yango makomi ezoloba ke bato ya mabe nyonso zwa satana na badisciple ne tout bakokende kuna donc c'est ça nde message tozalaki nango ya kopesa bino epe ya sonamba condoléance na famille artistique na famille na ye biologique mpe na bakongole nyonso parce que azalaki mpona bakongole nyonso ngai wa bino naza mpe bien mpona lelo na kosuka awa bolike bokommente bopartage et boactiver cloche pour ne rien rater tomona na bino mbala nsima de bonnes choses sinon que Dieu vous bénisse merci beaucoup au revoir bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okani na yo ozali nzambe obongwani te
métamorphosé. Osimi mosambwe maladie na biso. Olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Balobi que non akosekwa akonzamba bakristo pase. Alors pour ba faciliter lisekwa na ye bakunda mutu libanda. Otanga kolamuka abimaki mbala moko. Mais comme nzambe na biso nya okambola gloire na moto te. Lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te. O milimo mobe kotara na ngulu. So bino bolia ngulu te ko milimo abe kota na ngulu bomela mai te ko milimo abe kota na mai yango to kumbisa nzambe ko akufa asekwa avani na ngulu kata ko na ko ni sele bona mana yo Jésus de Nazareth amen.